Merci bandeko ya mokili mobimba bisika bozwami ko pesa confiance pe fidélité na feza RDC télévision pour na Rolanda ba émission na bino tout ça les larabino et lelo na après-midi ya lelo to robeta lisolo to lukato éclaircir opinion batu ba mega comprendre qu'est-ce qui se passe entre Irsil Pechanga na Sila Bekam et bongo na zanga morote na plateau na zabongo na Jerry Kobetox nde to mega robeta ne masolo ye pazamo muto ya représenter les sous-soutés boyebie na monde de théâtre boyebie na monde de maraba émission donc ye aza na moi maîtrise ya dossier yango ya lisolo yango ba question ezalaki ebele batu bazomi tuna est-ce que eza marambo solo to eza base na bango mo bazo créer est-ce que vraiment marambo ezolo bama ezo ute pa na bango nande ko Jerry Kobetox to romega ko solo la to lukato yeba est-il vrai? Bonjour Jerry Kobetox. Bonjour moi Namboka, bonjour nos abonnés nyonso ya Feza TV RDC. Jerry Kobetox o bolingaka, o bobengaka na bayeba o bafingaka. En tout cas ngana sepela na bino makasi, mobali ali tutu ya mbuma na zolo beauté ya deuxième république, mais mikolo na bisi ba benganga moko moko de la presse parce que moni biso na musalo to umeli et puis to ko lo baba vérité o batu musu batunaka. Jira tamboka na ba garde du corps, to jira tambolaka mais na salama pona lo ba vérité. Ngana ko kufa pona makambo na oloba mais soki na kufi na malaria en tout cas nzamba ko punir ngai même mieux vaut na loba vérité o ezo senga vérité vraiment nazawa na micro na koloba la vérité ozawa koloba la vérité batu bazolanda biso partout à travers le monde bazo comprendre te nini ezoleka entre Irsil Pechanga na Sila Bekam. Est-ce que ezana problème na kati to ezana ngokaka batu ndem bazolinga ba alimenter ko swana na bango mibale mais kana ko éclaircir batu soki eza problème mais ka ko expliquer biso ba welela nini mais soki eza problème te mais ka ko expliquer biso nyonso wana ezo tourner sur nini. Merci beaucoup na question moni musalo yo o batu na biso ya Kinshasa ba benga ngo maboke en tout cas eza musala moko très noble parce que biso to lekina ba groupe moko ya minene o ba apprendre biso quand même moi ba technique ya cinéma et ba mettre le quoi ba modéro totokani ba prof mwambai ba elbas donc musala oyo eza musala mo boye photo ça na respect au moni problème ba ndona biso mi balé na ezani eza no erreur ya bango mi balé bazotala ki star oyo baza yango te tala makambo ebimi lelo moni ke na yo pozo douter na mukili pezo douter ke lem eza nango base eza beste déjà Irsil Pechanga na Sila Bisalu moi mes ententes ezala déjà ki camarade na bango mibale ezaka soupe na bongote malgré batu ba sala tout ba yo kanisa bango ba vandisa bango ba solola mais ba tikala kaka mutu na mutu yo ina kwena ye mukolo bilanga maele moyibi maele donc na ba mbote mususu oki ba solo betami bazaki quelque part na kingakati Sila ya pesi mbote mama top avandaki na bandeko mususu Sila ya pesi mbote Irsila boyi kondi mamote batunyo boyi kondi mamote po nini ngana mwana sinki na mwana banda na mwana wenge donc on mona que 12 na théâtre comme kutu koleka na maison mère donc na théâtre ba mobete batu ba 12 ya dégâts donc problème bandaki nini d'abord et là on a condamné ser na biso dinana franchement ser na biso dinana internet to YouTube eza parquet eza tribunal te to komi na makambo nyonso ko to longwa na ngona ma vie privée na biso to na ngona YouTube pourquoi soko bengisi muninga na tournage muninga yete to aboyi obengisi adversaire na mo basola na yete est-ce que zaboya na ngona YouTube c'est que bolingani te donc makambo nyonso to ebandika ka po Sila aboyaki ko kine tournage ya dinana lokola yokaki déjà que Irsila ko za na tournage yango yepa bi 12 na marque na ngana ko kende te. Si tu comprendre bien, bateau baolinga baloba ke non, eza nyonso aneza mama top mo pelissimo to danser ke mama top ne pour rien. Bazo cotiser pour rien, aza na innocent bateau. Mbo ya mutu azotanga koma mama top. Omoni ba respect fezalaka. Omoni nanga na koloba nini? Nga bani théâtre na 1997, na bani théâtre na cassette VHS. Si tu as comme na ba YouTube. Donc naza na expérience, naza na maîtrise ba kamone bele. Mama top alobi vérité. Mama top muntu abeti parce que biso tout oluka vérité ali kambwango mama top abeti li solo ya kingakati bakendaka kingakati bavandi ndenge mama ni mama bengisa ba artiste comédien Irsila code nani Irsila kenani Sila koti apesi mote Irsila ndimité parce que so muto ya lobi on na YouTube est-ce que comme iso bo benge songi
et puis ba ko ba soni ni Pierrot Ndomba ça songi na nini soki yo to vaninga na yo sika mo ba yo zate ba ko tonga yo nga na benyo tala mutu nanga ba otongo place moko bo ba lobela mabeno est-ce que na sali mabe ezaki songi peut-être soki ezaki ko boma boyo ke Gérard Bikisi mutu moko boye bonga bo ba sauver mais ko tonga bo monyango songi na ndeni Pierrot Ndomba soki ne bo lobalaki alobaki yemdebiseki ici là ba otongo awa posila selon ba propos ya batu ndenge ba loba na ba mikala na bango po batu ba pelisi moto za ba mikala bamikala donc mwana mwasi mukolo amemisaki ya cher na kabelo ya cher tonton mo ya mukolo lati swag mais mukala ya muninga na ye mutu parce que so to benga ba bureau to so pesa bango donc moi gaz quoi baza bamikala donc bamikala ba sa ndeni bango moko ba autorité morale pour na minute to na FCC na cash donc si la FCC il s'il cash donc ce que baza ba autorité morale ce que bazo yebisa bamikala bon yo kendel lubabu na YouTube kende lo babo na YouTube na minute so sankara fingi mutu to la mika na tobo sankara fingi jibempia na ba condamné na we ransom ti ba mikala na bazolo babongo ba ngonde bazotinda ba alimenter monto wana alors ngana osenga batika biloko wana ba okisa théâtre congolais Sony soki to bwaki sila na irsil na film nigérien obi ba obi manani ini edo na Maxi Johnson do ba grand star so ba se comporter le quoi ba star wana ba film nigérien wana yo ka bango ba buzo ba na internet bango pe baza na YouTube est-ce que bango ba na YouTube te kaka biso awa ba star amike ko swanaka so tali pe boy cash money nga danger za na ngote par la 5 stage otonga te biso tu bana mokate na théâtre mutauta na ndako ya ministre azate biso tu bata mokate mais to koma o nga na kola na bonne vie lem su bozui na ye bongi so mo face moi display bongi ko intimider bato nga na kola na bonne vie donc nga na lobaka na condamner pe na dina na et puis l'homme suna oki oh bazwa ki délégation ba ke pas si la ba ke ko senge pardon ba ko supplier si la boy a rejeté bango boy non ce qu'on a internet ko sala nini en délégation ngo ba yaki na part ya nani atinda ibango na ye moko alubi ke selon ba dire ninga bango po bango ba otinda ka bato ba lubi dinana na ba Sara Masiala na bato ba yaki ba santaki sila zaki lezende ba bisa ibango ke ba tonga ki ya ngwa boya ki tournage ba ke ba mona na ici la pasali. Bon, ici les amis on a wengé n'était si la seule mon quartier la terre pour passer à 12 à quel côté na bangote a boy ko yamba bango mais tant bakuta na ba tournage à groupe Simba et les gardeni parce que za place au bangoni so mi balé basalaga tant olobi na kinga kati bakuta na ki o apesi mbote o ya boy parce qu'on a ba tournage à groupe Simba basuka randeni yango penga pena otuna parce que na minute wana notre avocat président Elombe Soukari oza autorité morale na bango oza président na bango siko groupe Simba tango tournaka si la na irsil bakuta na kate bato musupe ba olobo film ngo kutu ezaki ba kuta na te o ya retourner côté na ye siko si la boya ki ndenge nini peut-être pe ngeza bakuta na mais nga makambo tu na osenga na président Elombe fo lelo so to yebi si la na irsil eza grâce ya groupe Simba. Donc avant de savoir tant qu'autorité morale et tant que père à l'obéla. Et puis nous on condamné Papa Masumu. Na linga yande po yem tazo gérer bino po sana ngeza ki tanga moni bana bazo tambola na ndenge longo banité et comme même maman mabele po na nini aluka ibana wana mibale ta vandisi bango amekote ya bango s'il faut ko sanctionner bango quand même parce que ba umele kina ki amitié et c'est que ça ne loro mo we batami oyo bango mibale ba yebi biso to yebité poko koma na mutema makasi tina niveau wana c'est que ça ne loro musumte batami na kati ngai nazo yebisa Papa Masumu aza président ya ANTPC naza parmi ba jeune ba chroniqueur batamaboke mutamaboke oyo na lingate ba finga ANTPC parce que toi une association moko théâtre zaka ANTPC alors ANTPC il faut que tu discipline makasi jusque là na discipline ANTPC te ba publier comédien Mutakala bozo tikaye a comme une star ya Mutakala suspension ezate discipline ezate ba comédien ba oswana ANTPC zo kipe loko moko te donc na we baté Papa Masumu est-ce que akolanda na émission ba wotela une commission de discipline est-ce que boyebi que Irsil Pechanga a oteki ko kota na délégation ya union sacrée ya tata mokonzi ekolo donc président de la République Fachiti la la kazo la mukabi ke na na fille moko boy Irsil na théâtre na na fille moko na théâtre sila so azomona bato na mibali bazo swa na bongo
quelque part nga na ba maman Olive Kabila les lots tani ngazo aider ba comédien mais tant bozo salir ye bon pour na minute ba comédien soko ka kufi comme maman Olive comédien soki ba fingani kasi maman Olive ya ko pekisa bango te mona moto yoto pela kala mingi te ya ba maman Vef na sœur na biso coquette mona maman Olive abomaki yango abengisi bango jour à moi de la femme asangisi bango si bozo zela maman Olive benga bino suna kinga kati afuta bino mbongo pour rankine sila ngazo ebate de biloko no soto neza ko yokisa biso soni ve masumu to sala ka ba réunion te so muta kufi pour so muta kufi ka le même jour réunion bandi nous pas beau regretter ça parce que ça y a ba réforme belé ya kina mambo belé oyo il ngai permettre restrictir na bino wana le loto mona ba maramba boyete ko lo ba bongo tende ko nga ba député belé ba la kabiso songa na kena parlement na la bino solution ba pesa biso ça c'est pas za mutu na la kabiso pas ko sala na ngotete. Vous comprenez? Avec ba jeune bino na bino ba jeune bolingé bozala yam suskena na esprit mais monite ce qu'on a papa masumu donc aza toujours carré na nina e donc ba plaidoirie na bino et pas na ya tse koti eleki na te papa masumu problème les années ngana lingi papa masumu sala boye soki papa masumu abengi Irsil aboya te soki abengi sila avandisi bango mibale boyisi bango bana na nga botika biloko bosa na réseaux sociaux ils ont fini ça biso est-ce que ba koyokete on appelle la PCO proposition hein géri ndenge yo ozomona bandeko na mibale ba otambole osala bien te boko sala délégation moko te bokendo mona papa masumu botalisa etala boye masumu parce que au moni ngana benga papa masumu na ba événement belé ya NTPC na zalaka na benga de papa masumu na bise kutu na zoya to solo la ya mibale na zana besoin na tout no makambo moko eleka na télévision batu ba comprendre bata poto ba benga nga ba tu na mais aujourd'hui c'est bino bo kana bolingo te moto zo pela boye association na bino zo lo banini. Et ça, il est bien aussi. A drogué na délégation, oui. Mais papa Masumu et mon aime tazana moya suga ya kobenga batu na mibale. Batika guerre oyoyo. Et puis, ngana okamo na Congo so ni po ni so mutamatika ka tuluka to bundisa ye. Moment oyo guerre sila na Irsil et bandi. Irsil ayeko sa sila ayeko sala moi chaîne moi sima e batu belé. Mais na minute oyo, il fallait tout se concentrer dans on a ça sila na Irsil. Est-ce que bi que le théâtre congolais moko na YouTube et beta 1 million de vies. Oyebi? Tala na YouTube. Théâtre congolais mon côté j'ai même à ma couper et beta 1 million de vies. Donc ba beta ba 1 million de vies ça ba Fali, ba Wera, ba Ferré, ba Fabrigas, ba Innocent. Donc le cinéma na biso ko beta 1 million de vies mais ba petio ba Nigérien oyo. Ba beta ba 3 millions ba 6 millions. Ba comme deuxième industrie cinéma biso to rêver ka balanda biso, balanda mwana soso dialogue entre ça tout ce biso to banane. Balanda biso to banane. Au lieu de se concentrer dans la distraction qu'on soit. Donc, Irsil na sila nga conseil na pesa bino botika biloko wana. Bwana na bambongo ba cacher le quoi ba ini doté. Parce que ini do na 2012 aboya ki $90,000 ya caché ya film aboyango. A juste suspension 3 mois. Pas ve Goliath. Talasko ba cash money nga bongo. Mais ba za ba titite ba simple to ka ba buso ba on internet te. Donc ba se calmer, bo calmer ba mukala na bino. Et puis na ko ba sou combattantine mo roi Fanon Bitodi. J'espère que Ebi a ça concerne yo. Parmi bateau ba pelisa moto na makama Irsil na sila Fanon Bitodi ana kati. Yo chroniqueuse olozala au milieu du village okomo benga sila ya mukolo na internet. Est-ce que sila bota aza mama ya mutu na théâtre? Sila et puis bolo bake sila alukana na bota. Boko ko bota mutu nyoso to yana mukilifa bota kaka. To bino mtu kozwa ebana bokotie na libumu. Et ça dans sens te ko finga bandeko na biso bongo. Si la na Irsil boluka na no bana le boluka ba ko swana boluka na bana tala niveau boko ba komisi bino ngai nazo senga na bino mibale bo kalme ba mikala na bino bo kalme na ba makujos na bino ba makudianga na bino bo kalme bango bo toleka na makambo susu makambo ezebele na mboka ya kolandela mboka zo tambola $20 depuis kanga maki na 20 koto pasteur soki prophète Philippe ba escroquer jipi pa mosa mungando oleto sisa na makambo to zo na makambo sila na Irsil donc zo mona ke tous bazo kota biso na distraction. Merci beaucoup, Jerry Kobetok, c'est Zaki, vraiment plaisir. Il y a Rosanon na plateau pour nous éclaircir vos opinions par rapport à Maramo, il y a Irsil na Ndekonae, Sila Bekam vraiment, ils ont honoré théâtre na bisoté, comment on a bastar mi balé, on a vedette mi balé, on a obasala ramusala oyo, bisona binoto yebi, ba mega komela moi mai, ba kitisa vraiment ba esprit na bango par rapport à Maramo izoleka, so ki bino bozo sala boye, baleki bazo ya na
sima na bino conseil nini bopesa bango en tout cas bakoamboite ka lepa oyoka be les amis de Irsil, les amis de Sila. Donc, tant que les amis on est créé, tendance et permettre théâtre congolais et matalikoloté, Jerry Kobetox, to comme pratiquement na souka, tout le monde andé. Action. Oui, vraiment on est pratiquement na souka l'émission, tout le monde caméraman, on est dans le salon social, Jerry Kobetox, tout le monde na souka. Dernier mot na yo par rapport à l'émission, et na baneko la mission. Na moni lobi obeti c'était quand mingi na bato ozobenga na babiro banani bamikala eza pe suna bato mosusu na poto mpe mosusu bazosepela na bakabwana kaka entre autres baproducteur oyo bamisaka mpe bambongo na bango mpo batournage bakiloma esalema soki ye mosusu keno asepelaka na kingani te ye mpo na ye a te bayokana endormimo otosisana. Oui mon frère soki kokabwana ata liwa ezali solution ya babela mbula zone kokabwana mpe ezali solution sila déjà na yesi omoni problème ezali lelo na théâtre bato ebele balingi hypocrisie nga nazwa mpena leso mpo ave na biso bazekwa so nana ranki na motu nabasakinaka yo nalingako te c'est ça do nabotama moluba me nazala na makila bangala ngai nalobaka vérité boye en face donc soki bakokabwana bakabwana mais kosolola basololaka na bango me motu na motu asala makambo na ye tala likambo yesu na internet mwana mwa aleki na internet nayebi te so oyoki odio wana abimi mwana ya sila donc abenga sila mama leki alobi prophète ayebisaka ye sila na ye sili bakabwana soki bakabwani akomona makambo oyo tosalanga mpo na ye sikoyo na minute osi chaîne ya sila ezotala sila akomi makambo sila azwi 8 trophée nzonzinga wa balobi yo prophète aza na raison tala niveau tokomi donc eza pasi bandeko na nga bokabwana na bino mpo kosila okabwana kala mais kosolola ya musika eza problème te donc pour nga conseil na kopesa mikala en tout cas kimukala na ba age esimbaka te kimukala bafanana bitori okosola na bato théâtre combien de fois na mwana mosusu blandini mafuta zozo lokolo kilo atalamaka te 200 vies afamba na chaîne na ye nazofinga ndeko na ye si na bisalu donc c'est pas bien donc pour nga elo na nga oloba yango wana puis bambote ebele na francisco yongolu bacher bambote ebele na esa gaillard interpol de la presse bambote na yo bambote ebele na francisco yongolu bacher mutalisaka kokoma pelete ist za 3000 $. Merci beaucoup na adresse ya motomètre mpe bazibeba ya manifeste toi donc merci beaucoup mutolingo finganga numéro na ngeza plus que ça 43 36 30 165 so bomoi na lobi mabe o supporter nganga senga bolimbisite so bomoi na lobi mabe o supporter ngai parce que na sala ma pour la vérité donc merci beaucoup bela dinganga mama pasteur Titi la source Dani Ntila na Bible wala batunganga weza parler na ngafre. Merci beaucoup, tout est bien qui finit bien. Tout comme vraiment, on a souka édition la biso. Merci à Bela Kimbanga, sa volonté, sa bonne foi. Merci à Bato Biso là, je vois Ira Dibussé, na monté ma église Dibussé là. Vice Gobo, je te salue mon ami, sans oublier le couple Marco Massadi, Monté Makarolov, la Pessi Mumbo, Tessika Bozouami, et ceux qui n'ont pas continué, liste des enfants Moulaï. Merci infiniment à les grands pétroliers de mon pays, Patrick Eloumani, sans oublier Clarisse Kalou. Donc, tout un niveau de mon balassi, on a invité M. Sousou, on a programme M. Soupé à Sika. Ciao, bye bye.